Oyo tozali komona lelo bana basi na famille basi mususu bana basi mususu bazali koyokana pona kobebisa iman, pona kobebisa mibeko, pona kobebisa Islam na bango. Pona nini? Pona kowela kaka libala deko Islam. Yona no monite mutu abali après une semaine il va kufi. Mutu abali après un mois il va kufi. Mutu abali après une année il va kufi. Garanti nini oyo yo zali na yango poete okende ko bebi sa religion na yo. Okende ko kosta. Famille musulmane bazali ko sala commission ya bandeko oyo bazali ba islamu te. Bona bomengo, bona bagrad, bona bozwi. Ete mwana nangai soki yake okota kuna akozala malamu. Paya mtu oyo azali kafir, zalim. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala asili kopekisa, kopamela ete musulmane akoki kobala kafirte, mushrikite. Mutu oyo azali non musulman. Tomona ki meme na tango Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tango ba musulman ba utaki na Meke ba kena Medine basi mususu balandaki bango ba oyo bazalaki na ba mibali non musulman bazalaki autorisé bazongisa mbongo ya mibali oyo bazalaki ba non musulman po babala ba musulman pona kolakisa ete musulman azali mosika na kobala mwasi kafiri azali mosika na kobala mwasi oyo azali musulman. Ezali interdit na mutu oyo ayebi nzambe te akende kobala mutu oyo ayebi nzambe, mutu oyo azali mushrik azali kosala shirki akende kobala na mutu oyo azali kosala tawhid azali koyeba nzambe moko nzambe apekisi. Bande ko ba musulman meme na kati ya Islam bande ko ya basi bazali koluka kokosa na ba imam, bazali kokosa na ba Islam pona kosala ba kope ya mike mike oyo ekokende nango mosika te po ete aluli mobali oyo azali no musulman. Aluli mobali oyo azali no musulman amoni famille bazali catégorique bakoboya alobi na fiancé na ye o yaka okota Islam ata pendant un mois ata pendant 2 mois soki tosali mariage na biso esili yo okozonga na yo na nzela no deko musulmane eloko oyo ozali kosala obosani Allah subhanahu wa ta'ala azali komona yo ata ezali na katikati na motema na yo oyo yona mobali wana bozo kosala kope ya kobebisa nzela ya Allah subhanahu wa ta'ala suka na yo kozala wapi après libala wana yo okozala wapi bande ko ba Islam. Allah subhanahu wa ta'ala asili ko pamela yeloko wana na mutu oyo azali ko sala yango azali na kati na libungi na mutu oyo azali na kati na libungi Allah subhanahu wa ta'ala akotika epambate akopiniri ye pinisio ya makasi koleka pamba wana yo osali eloko moko tokobenga ya kongo nifaq hypocrisie na mutu oyo azali munafiq azali fi darkil asfal minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala akochia ye na katikati na lifelo oyo ya suka na se ya muzindo wali iyadhu billah zambe achia biso musika
albiru la yabla wa dhambu la yunsa wa dayanu la yamut fa'mal ma shita kama tadin tudad bola mwe polo kate pe masumu mtu asala kai bosa makate Allah subhanahu wa ta'ala zalimo futi si akufa kate fa'mal ma shita sala ndenge olingika matadin tudad lokolo kozwa kanyongo suka kufuta. وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا جميعا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. bino batuna mokili botubela epai ya Nzambe moko pambate ngai profete wa bino nazali kotubela mbala kama na mukolo. Fatubu jamia ila Allah bino banso butu bela epai na Nzambe wastaghfiruhu bosenge bolimbisi innahu huwal ghafurur rahim ye azali Nzambe oyo akolimbisaka pe akoyoka kabambu baema wa. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وهو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو سيد سند العظيم makumi simanso mazalima Nzambe kolo mulongo bekanda na Nzambe bonguna na ye ezali pona batu oyo bakosalaka injustice na Allah subhanahu wa ta'ala na lapi na tatu lite Nzambe mususu azali teke oyo tokosambela kaka Allah yemei ye azali kamarade de baye kosalaka malamu pena lapi na tatu lite Allah subhanahu wa ta'ala asili kutindela biso toma na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo azali ntoma ya solo yepe azali reference na biso pona kozongisa biso na nzela ya Islam na nzela na semba. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tango azali koyebisa biso tobala azali na nzela oyo deja asili ko tracer ye moko aza koloba nini tanakahu fa inni ubahi bikum al umma yawm al qiyamah bobalana bozala ebele bose multiplier pambatenga e prophète nabino lokola nazali prophète ya suka ngana koya komikuwa na mukolo ya suka pote batu ebele bakoya kozala sima na ngai batu ebele oyo prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali koloba ezali batu oyo bazali kobuka mibeko tena kati na libala mikolo nyoso soki ba musulman basangani pona kosala libala bazalaka na ba verset oyo batangaka ba verset wana tondimolaka yango na munoko oyo biso toyebi po ete mutu na mutu akoka koyeba nini ezali na kati na makambo wana. Moko na kati na ba verset wana Allah subhanahu wa ta'ala azali koyebisa biso ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala azali koyebisa biso na kati na ba verset oyo biso totangaka mikolo nyoso pona ba marié na ba oyo bazali ba marié te ebino bandimi bobanga Nzambe na solo pe bolo baka verité na kati na libala na bino bolo baka verité na kati na libala na bino na tango bino wakoza la verité Nzambe subhanahu wa ta'ala akobongisa libala na bino misala na bino ekobonga pe Nzambe subhanahu wa ta'ala akofungolela bino makambo ya kitoko ya malamu pe akolimbisa bino masumu na bino
kasi yo tango ozali koya kokosa ete tosala boye na nsima mwa mikolo tobangwama tokoma susu boye ete ndeko mwasi azali komikosa ete ngai nakutikala kaka na kati na islamu na ngai oyo mususu ye ata soki ake na religio na ye nani ayebisi yo bongo ete un musulmane akoki kobala oyo azali musulman te bakei kokosa po ete baya kosala libala na katikati na moske ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bozali kokosa imam na tangu yo ozali kokosa imam okosi Allah la okosa Allah te. Batu ebele meme na kati ya bana oyo batu oyo batanga islam bana ya basheikh lelo bazali ko regretter makasi deja basili kokota na kati na libulu bana ya basheikh ya minene na kati na mboka oyo ya Republique Democratique du Congo bamekaki kosala biloko wana lelo bazali na regret oyo bakotikala nango tili wana bango pamba te basheikh wana batikelaki bango nzela ata soki mokete jusqu'à ce que bana bango moko babimi bakeira libanda ya ndako kasi lelo oyo tozali koloba ezali makambo oyo ezali vrai awa na katikati ya Kinshasa tozali ko vivre ngo mikolo na mikolo bana wana bazali koya koyebisa biso papa biso tosala nini sikoyo c'est trop tard boma libala ozoko kokanisusu ko boma libala te yo ozoluko kanisa te. Donc assurance na yo ezali mobali na yo na bana na yo nani ayebisi yo bongo ete assurance ya libala ezali mobali na bana nani ayebisi yo nano monite mwasi oyo asili kobala bana asili kobala pe aboti bana jomi libala ekufi nano oyo kite Allah subhanahu wa ta'ala tozali kosenga ye Allah ayebisa afongola batu oyo bazali na makanisi wana bazonga na nzela po ete liwa ezali pene ekoya kozwa bango na mbala kaka lokola moyibi bakozala batu na lifelo. Tozali ko féliciter bana basi oyo malgré bazali moke lokola litanga na katikati na océan oyo deja bakamataki ba décision ya kotikana na mibali oyo bazali ba islamu te pamba te bakosamaki bazalaki nano bana mike tango bakoli batangi islam bayoki matea bakepa ya imam abengisi mobali alobi mobali oyo yo sili kovanda na mwana mwasi yo mikolo ebele yaka okota islam soki mobali aboyi mwasi ye moko akamati décision ayebisi mobali lokola yo boyi kokota islam na miso ya imam liboso ya imam oyo azali représentant ya prophète na ngai na yo a partir da lelo libala salimini ekufi oyo ezali mako na kati ya ba 1000 ya bana basi et to vivre bango nzambe afuta bango ebele nzambe afungolela bango porte ya paradiso naba oyo bazali kotinga makaka pona kuela mokili oyo ase pona kuluka ete bango mukolo moko bakozana na bavatiri bakozana bandaku bayeba ete ndaku ezali garantie ya janna te. Yo ozana bombengo lobi okende kokota na lifelo tozali komona ba oyo deja
basili kozala na kati bamususu bomengo oyo bazalaka na yango esila siko bakomi koregrete papa akufa aboyaka kozwa mahari ya mobali wana lelo bashekhe bafandi na kati na bamoske bana basi wana bakomi koya kotambola koluka bashekhe papa na ngai aboyaka kozwa mahari ya mobali na ngai sikoyo mobali na ngai alingi ya kosala libala na ngai sikoyo bashekhe bino bakonseye nga nini shekhe akonseye na yo nini shekhe azali na likambo ya konseye yo te tata na yo aboyaki kozwa mahari ya kafir mushrik dhalim sikoyo shekhe imam nde akoya kozwa yango likambo oyo twebe likambo wana ekozalaka te na bamisulma oyo bazali kosala soki tata aboyi tata leki alobi yaka nga na kozwa bayeba yango bazali kolia na kati na mabumu na bango moto ya jahannam mpe bakokota na kati na lifelo nzambe akotuna bango na mokolo ya suka